te ba freiner papa m'a peso aye peka ba te bo chaika va yemba kaka ba yemba so sampayo ayembishana parce que comme ils ont qui imba kora la terre bamba banini loka ba yoka ngada na mbana papa mba ewa boga kwenda vutuka kinjaza brisal ewa boga ma papa ambata le pepe la lui pas bala papa tu mo chance moi suka ya muntu yemba bina papa ngabe na boba yeba ngamolo kai c'est papa wemba so na yalo kwa ndeti na ba retard non ba retard mo basuka quoi basuka wana c'est go vepe su ba boloko makaba ba kaso kili ti ezo kinde kaka mais wana yemba nzemba liboso ya vechari simana yanga na tsikali ngai moko na mwali kambo na kata nzoto na nyakeko kundola mawona ngai abongoli nzembo ya bolingo komirekuye pase kweli moninga nzoto na yata monyokoli oyo nazui oyeba na yata mayele silinga mama mayele sili mwana na lobanzo yokoya na misela kate. Alors ça soit lire, bêta moi tchatch, bêta moi gino, la monsieur énergie, la monsieur comme des garçons, la monsieur bêta moi forme, mais mon ami avec quelqu'un moi toi, pour jibe sur le tani papa yoji, des singasco bébé yoji. Pour moi non quand on a habité na kini, parce que belé habita boya va dans la palais, habita batenya boy, azongo wapi. Mais merci, mais parler. Mais bon, on va forcer à venir, peut-être à l'opéteni. Mais n'a bien qu'il va maya boy poser à l'ango. Et c'est ma coquille. Kouli média ye mira ye ye donné na kosenga na bolingo na biso ezala boye mira yo kanga sakina na kosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama. Oh, s'il sakela si ozwa ta mitation na mbandaka zwa mpete monene na kompani ya leta zwa mpete monene ata na arme bafami bakoya lokola kaka nde defile baninga kelasi baninga bokola bako mira kaka lisalisi. Botina balenyo sorti ya la télévision, n'est sûr que vous avez bien, bien. Les amoureux de Internet, toutes les internautes, je vous salue de partout. Myriam Koulou, votre présentatrice, hein, comme d'habitude, dans le bar, la binotro, des cabines bolobapi, bolinganga, minga pina la binoyatro. Je pourrais pas commencer cette émission sans dire merci à mon Dieu, c'est lui qui m'a protégé, il m'a épargné. Là-bas, circonstances et belé. Je te dis merci, mon Dieu. Je vois mon pasteur, mon papa chéri, Martin Koulou, je te salue aussi. Chantal Koulou, Luzolo, je te dis bonjour. J'aime tout le monde, la famille Koulou. Emerita Koulou Makaya, je te salue aussi, ma cousine chérie. Sibel Longo, le cœur de Ponclin Mata. Hein? Maman Eliona Maya, je te dis bonjour. Aujourd'hui, je suis avec un artiste musicien. Je lui ai découvert comme ça par hasard. Donc, on a né quelque part. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant que je ne pourrais pas garder ça de moi-même. Il fallait la partager mon pénabino. Boyoka, hein? Voix, la voix. Il a vraiment la voix. Donc, tout partager, moi, histoire naïe, parce que Alingara vraiment musique, hein. Je sais que bateau balingara pas musique le quoi bah Jérémy Loutinga et bah Roland l'émission on peut bah aimer beaucoup sentir voix. Sans plus tarder, je vous présente déjà mon invité d'aujourd'hui. Je dis bonjour. Bonjour, Myria. Vous allez bien? Merci. On s'est présenté, moi bonjour et puis na ba abonné na bisonyo c'est Yakoul Immédiat Télévision. On s'est présenté bah combo na onani avant tout côté vraiment na profondeur il y a l'isolo na biso. Miracle. Cool Média en tout cas je vous remercie tous.
binonde osala biso oza bamisien soki boza te te osala pe te bamiso eza caché esengaka mwa image esololi soki ngai naza nanga misien un tout petit misien ya mokie kaka na bi ya mokie kaka po ya minene bali bango balobaki bango baza minene ngai ya mokie kaka boye ya mokie kaka boye ndeko na bino nasepeli nde boyoki nga nalingaka bino miziki eza art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille po motu to wayoki miziki il faut sepela mais miziki ekomi na bachange toke te po ekobaki ange moto alobaki de mo lokai nde makambo voilà bato bazotala yo bamisusu baza kose pose baquestion balingi bayeba oza nani kombo na yo nani musique oyo tozolobela musicien oza musicien ya orchestre nini tozalaki musicien ya orchestre nini bonga musiki mpena mpo bayeba ngai na kongo wana kobomba te c'est Papa Wemba fait beaucoup ekuru ya grand prêtre formateur des idoles afula babailo bakester badindo yogo bango nyonso babailo bani basino bani bango tu balusana Papa Wemba badebaba bango nyonso Papa Wemba tabarigosta bamaika munani bangoto biso tozomo chance ya mwa suka ya moto oyemba mpe na papa nga mpe na mpo bayeba nga molokai c'est Papa Wemba siko na ya lokwa ndeti na baretard basuka wana siko vepesi baboloko makambo bakaso kilikili ti ezokende kaka mais toseli mwa patience mpe ti va ye mpe toni tobeta su bor moko boye ya suka procédure kaka oyo baconcert biso bao mpe baliste mpe ani totikali mpe mais tomoni oka normal donc ozalaki musicien ya Papa Wemba mais ozalaki affiché te lokwa baninga mosusu nauti na first class banda 99 jusqu'à 2006 il en a pris 2007 2008 na se retrouvé quoi na kati ya nouvelle écriture wana une nouvelle écriture ebebani na bamango bango na bango na bango te na ye papa mbanyo moko asolicite nga mpe abite mwana oyo ye banda kala biso bino faka azala nouvelle écriture mpo azoyemba trop bayilo epaza na barace bastino c'est un bon chanteur faut azala na bino mais switch kaka nde misiki ezaka oyika trop kanai oyano mpe oye na badouche kano watuntuntu ali te yo fo betaka page aotaka ara kaka bien donné si je comprends bien oui que badouche sa musique ebanda kala ah pardon sikoyo te baofrene papa mapesa aye mpe kaka te botyaye kaka bayemba fo bayemba kaka bayoyembisa siko sampa yo ayembi shana ye parce que comme jour on a qui imba kora la terre bamba banini loka bayoka nga dana imba na papa imba ewa boga kwenda futuka kinjaza brisal ewa boga ma papa ambata lupepe la luipa bala pepa kitoko ya bana kungu kila mingi tala makao bala ewa boga ewa boga lokwa baokanga da na plan wana babi bapublicité eza na bavaleur ba 20 000 ba 20 billets aussi aller retour Kinshasa Bruxelles donc c'est que ça blague te ba jeune so ba timbela kaka ya moni makambo ngo esenga ke tozeli te papa esko afashe nga ce qu'on a se retrouver na nouvelle écriture na bandi oyemba na bango ba répétition ba concert tout to biti na bango sauf que mon place est au messani déjà mais c'est un peu retrouvaille mais c'est retrouvaille ben moi que cocosa pour qu'il pour me sauter on m'a bendana qui n'habite na beta ba plan ou anga mo ko to beta ba plan na ba massa ba tout na mouvement to yemba on va vivre paix ba yemba ba plan tina nga na kolela ya la main fragile na kolela ya associé ya mbelanga likamba tetina mawa esali na motema na ngai ba plante on obeta on déjà na ba first class comprendre aya jaja ayo muye tema paso na sala ninye mimi yo migaye
le média. Merci beaucoup, fidèle internaute. Non, invité, non, flashé, kaka. Boyoka déjà. Maintenant, quand il y a une musique, quand on a Papa Wemba, ils ont qui nanya mema kio soit et là on y est poussé kio kaka parce que je pense qu'à l'époque l'orchestre peut ça qui belé bana ko fonctionner. Pourquoi quand on a qui Papa Wemba? Bon, vive ça orchestre Moroboy. Na Congo na ibiti ça na école Moroboy ba former ba leader. Kuna ba former Miss Moroti ayebine Wemba te. Ake kuna ba nini pour ça boga tu peux dans la forme unité. Mais ça vive la musique. Donc soroye okuta mama na kiyange. Ba ko tindi ona part ba bena chéri no ba benga ni nzele no yo koti ga binze na zongi na mutu mususu. La musique. On est à Molokai. Les écoles Moroboy, ngai na zaki na déciseur ke kuna te. Mais au fait, au fur et à mesure, idole na ngeza mingi redi ya misi ba ilokanda. Ve ala lelo moye bonango kobima. On a vu ngai. OK. Donc il y avait oyembe la biso banzemba redi ya misi parce que j'espère que cette émission ça allait vraiment plaisir. Pourquoi pas? Bah oui. Ce côté ba yoka inga ce qu'on a tembo ya ve wana ndi. Ba bia defo ya père. Si on se rappelait bien, ils avaient 99. Colonel Jagger chez Bango, na avenue Bozene. Bozene, si je ne me trompe pas, c'est Bozene. Matongé, chez Bango, na Bango, na Bango, il y a un dégonné riva. Tu veux répéter, mais quand là, il m'a dit, pour moi, ça va dans l'équipe na Bango first class. On a eu moi retard, on a 9, on a 10 de on a 2000. On a ce qu'on a côté na first class, qu'on a au moins na Bango. Papa mbatanga ya habité chanteur oyo faut dans équipe na yi. Ba on va dans équipe na bango tout ça en first class na première classe. Ba mo pe c'est une opportunité ya banda sco répertoire na vivre na musique. On a mbazamba liboso ya veichari. Simana ya ngana tsikali ngai moko na mwali kambo na katsanzoto na nyakeko kundola mawana ngai. Abongoli nzembo ya bolingo komire kuye pase kweli moninga nzoto na yata monyokoli oyo nazui oyeba na yata mayele silinga mama mayele sili mwana na lobanzo yokoya na misela kate alela nani yeah. Merci. Tara bompele. Mais na bado bete loko na skonde ba yo yambanga na mu na mvuma. OK. Na bani pe répéter na massa ti to beti studio liboso e wa boro na bete ki ko na photo ka publicité wana. Après to bete sur deuxième studio na wana bete bobongo to beti sko na Lyonema. Na alimete na première. To beti pe disque wana baptême de feu. Mais sauf que capacité à disque dire tu peux savoir bango non bon son c'est qui et les indemnités et correspondance mais c'est qui et correspondante il y a on essaye que disque c'est là nan ngé PVP makambo pe ne le passer à tiki biso pourquoi pena donc que son nom représente c'est un père d'une grande nation mboka Papa Wemba trop beta sonité tant que individu mais tu beta tant que un grand une grande star yamboka na biso oyo a formanté là biso pe mo respect za babinga molokai esenga pe bien c'est Papa Wemba alors ça soit ali beta mo church beta mo Gino la monsieur énergie la monsieur comme des garçons la monsieur beti mo forme mais mon na be gaki mo toi bo jibe sultani papa yoji nde singa sko bébé yoji ko ngam na kanga na ebite na kini parce que belé abeta boya vana na parler abeta batenya boy azongo wapi mais merci mais parler mais bon on va forcer bani ba peta la ba teni mais ngabika ki ba maya boy poza na ngo et c'est ma coquille. Vraiment merci beaucoup fidèle internaute. Maintenant ba souvenir nini ya malunga puis ya makasi utika na ngo na Papa Wemba. Ezaka relaxant Wemba. Pour Papa Wemba ko loba boy mingi bina aza habitué na moté. Ya za so la mona ta fait bas cantene na.
Vraiment. C'est comme s'il n'écoute rien. Mais Azoyo Kanaye. Azave Moko Boy. Agi loyal. Ceux qui sont déloyal, mais bisou ba auto so ba côté. Ya wani tsga leçon na classe. Voilà so 1 plus 1. Oui. Bon 2 plus 2. Ozo kinde kakat. So ba pession to we ba ndeni. Ya ndi veza iso yemina be. Banga te. Akana ngomana ndanga ma ikolo mani ya ba kasi kota wana. Mama to za papier. Ah, daki mystique. Donc, yo moto ko ki bon il faut bandela. Oui, oui. Yekuta ko la sote ke ezaboy. Yo moto ko uzongi. Bi wana kese. Funa kita. Wana ready. Funa sembo la pinias. Wana stino. Wana pabomba mama. Soka yo ki mbitsa ngombe mna. Wana vete. Ya da papa. OK. Alors ça c'est nanduli on moni ba souvenir on a kitoko wana na za personne oki mutazo yemba na ko baki aibo yemba so ba aibo manete na ko ba ki aibo no yemba ti mais non et là quand on lobby ils ont signé la question moko critère nini faut un bon au découvrir que au hasard un bon musicien un bon chanteur non il a ça que tu un bon chanteur tu bon ils ont timbre. Mon biso musique souvent to landaka o bakolo to babeta. Bangonde balakisi so nzela mwito to landaka lokolo. Comprendre? Nditinga so na lo bandi na yembaka. Parce que mutu so na lo bakalem so ndenga yembaka te. C'est qu'il a changé notre tonalité, ya ko yemba façon na ye. C'est qu'à ko forcer soit type à cause en dessous. La capacité à yemba. Au là améliorer à yemba belle nuance à mon soit ko kipete. Koloba pe mingi eza faux mais ça mutu moko boy azaka na voix na ye atchako na niasi ya artiste o aza aimable o ya lingaka comprendre tant on a tembe on a battu quoi c'est bien pas ka voix na kitoko a forcer souté sko yende sko aze badaki na s'adapter na rythme oyo donc so ya ke boy ngape fona beta boy pour SAPV kitoko ngai mba mingi bailo na stino comprendre voilà tu arrives ta ici kazazo ba ai mara bailo parce que robete totalement le moi ya bailo quand tu ayoka panzi mape quoi tu arrives ta je te salue ngai na fandi na mokilinga na zui mwansi teo na kimubangela ngai na kosala nini Zambe ya pungu atindelinga bolingu Ekelamu ya nzambe sakina pesa Makala na makala Ngana kosambela kanzambe Ngaba kiselanga mikolo Amura ngaina yo Robata ya biso bana Tosala ya biso libota Na ye Kulu media ye Mira ye Dedone na kosenga na bolingo na biso ezala boye Mira yo kanga Sakina na kosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama oh Sakina na kosenga ozuwa kabande kopanga lokolo kozuwa kabande kopayo Lofundu zaki yantina nte kuya kokufa Iwoyo yansama bato bako kimana kulila Sakina na lela ndenge ninye O achicha bobe Pesi mbote na Kulu media ye Mira Merci beaucoup, j'espère que cette émission fera plaisir à toi. Brandy Yenga, le cœur de son homme. Je te salue, maman Nenok Nemanuela. Je te salue, grand sœur propre et Sami Yenga, Naviki Yenga, Levis Yenga. Je vous dis bonjour. Vraiment, dis donné. Malova et Kimi et Zangi, hein? Dans son cas, il mis son cas ready, quoi. Dans son cas, vraiment ready. Et la côté que
depuis Otika et Papa Wemba Kenda, aux non talent. Pourquoi pas au Kenda t'es pas ready à Miss Oaza idole na au reprendre au bandata aux ongles sous au PCB sous ba aux PCB na plata au partageant on a battu nyonso. Ah ngai nde mwana ngai me mwana mama ngai me mobali ya mama silisa kela si ozwa ta mutation na mbandaka zwa mpete monene na kompani ya leta zwa mpete monene ata na arme bafamille bakoya lokola kaka nde defile baninga kelasi baninga bokola bako mira kaka lisalisi. Merci. Ben vient en moi est-ce qu'on a bétané c'est pour toi la même nièce. Voilà tout coûte en featuring. OK. Pour musique évoluer. On n'a pas encore de l'argent mais on a tellement de l'intelligence de savoir savourer dans la musique congolaise. OK. Pour la musique na biso. Tu vois en vouloir monter pour on va bêta danser, on va bêta déjà. Tu vois sous-estimer bangoté. Tu vois à peine idée que on va bêta mo bien tété. To boulende ke ba betango makasi ko leka ko biso mo bakolo nango pour to zoper moi avantage ya progresser tango yembi pe moto senti na ke te pour comme ça ça beto sebe misobe na una ba ding na ngapa va zepe te na ngina tomba mo yo bika émission mais tellement que va gampote même moi na boyeza te mira pour le média il faut ça bon ba réalité la musique chanter n'est pas créer biso to yekoli misiki banda bomona ti to kobita ona ba agapite nga una ndimati nemba na vebo kuna olenga po suka tali wona misubo okobunga okobunga benzembo le connais rappelez le moko écoute les médias veuillez m'excuser nous avons fait nos bandes émission na bandes présenter émission c'est na Monica Kapacha télé mina bangi dans le monde des maramno lobana zoba est-ce qu'on a on parle nini mais on présente émission bien Myriam qu'est-ce qu'il a dit madame Cynthia je peur non donc tu as raison et ça un peu la musicien ça arrive oh il y a un motunyo surtout moko yela ripe mo le kamomo le keli epi tout ça bateau oui ouais mon ami tellement papa m'a côté na bi on azo boulega yo atali me atali yo ti atali na su guitare mais yo mo ga mi se couter no bi vraiment ok ça la mo makambu yo ga boulega ni makambu ngote et peso pe panique olo kina ba la yo kina ba si batali yo na boy so so ngona ba la be to kopela ki parle pas au banga ki ok musique et lo mo il faut on se donner so l'équipe n'a pas travail belé sans sortir mais faut régime faut respecter okay. Surtout régime pénal ça la mission repos on va repos belé tout dans repos tu oui mais bien OK on va vivre naturellement moi va régime sur la mugi il y a des gars sur la bimi au senti na poste le roi donc on est venu utiliser coller qui était lié pena yango na pour ni à respecter ta pour ni na pena la mugi à l'aise parce que biso do rala msu bota na ke na so na l'exi pe mo pongi boy a petsola le suba binga on en chic do fona bi maman vitesse mais artiste je ko tango ya sous temps rap souffle bimia paiement en belé mais chanter n'est pas créé OK pour jibe mo ba ngwa bien et au sous-estimer nga katalai muta betika prise bi katalai so yoso katila nzambe siko limbisa ne bata katalai abo mane yote obenga nga mira te bongo benga nga ansité molokai bongo siko to kendika na leso alors katalai po nzamba abo mane yote yo katalai o kalele so te like ya mutwelo we okufi vraiment merci beaucoup nzambe asala mokili na ye ndenga lingi oui amisuba ya na tanga mawa amisuba ya ba otala benaki yo bule ba ye mawa mais musuba bule benabi palonga benanga ana ba plan bena ala bena so ka ste ka mi to kumba ba boko tu to kenangwa
yo kasi ayo partager mawa omona ke nzamba za na molenge asali makamu na ye biso ba musicien eloko bina makasi ya motuya ezande faut ovanda moi tête reposée mais ça ça voyou te musique a calendrier ça voyou et comme ça bino so finalement to ke musique on ka ta ba mampoka mo da ba yo to denda bi to denda bina pesi ga tina suka moi rumbe zalate Vraiment. Obeta baby maka oko pesa nzoto lisuma bandeko akozonga tebu asima okoyeba nani alingi moto soki yo Vraiment. miziki ya Comment on a des musiques et le ballon il y a la musique kaka. mais nzambe loko azaka neka juste bave wana tu bakomi bagrand basepeli donc moi combattre wana musique eza sauté mais faut opesa bamisien onde babonne manière na baleson na mabutali chant soki oki pa fali ana bafute pa feri bafute mais nayebi masa moko boye anakobose wana boye benje aka boser mais ndenge abebana na feri eza makambo na bango mais nayebi aza boser vibration so yesusu bomona ve nanga tsone akekite bamisien mais bakidiba neti parfum d'hiver oyembina na coste oyembina tsone parce que oyemba tukona na kindola siponga na zana ngana oyembiso ku danser kutu koleka pour ma musique binezanga OK na bita sko eza ba porte te eza ba tok te eza ka ke na o lancer ba appel na ngai vraiment bien bato bazala mutima boboto ya malamu pour ba comment ba prêtre belé so tangile si ma vie puis na Paris penze au mona tango tanga pele so te vena ngai jadi Jeff ndeta adimiso abi poni atenga ye mona tangi ba benga susu ba biote tuna ko tunani ga prêtre so azala ki wona mais Jeff tanga bimaki ba on bazala ki le teta le docteur oh et puis panique ba tout ba poni atangi ye gaga bazala bonge belé mais moi tanga te poza na ba publicité te ezande bato batonda botema boboto mulambu kebi ke petona pe na pala OK mais sona BCP disque petona pe sona CCP featuring na mutu inter tenga musique la nanga voilà OK yango sekonde to zanga biso na Congo po ba Nigeria ba betango ba featuring ba beta tu ba beti ba ndule na to yoki bango na to bana mo miketi mais ba trace ba lega na ba ika pourquoi pas moi quand je me fali ya faire moi quand je me tsoni mobia mo fait makutu ya fait beaucoup le sumuna ko tasuka rambo mona ba katikati ba pizza bana ba bande bango na bango kaka mato au moins musique pour évoluer et c'est un soutien qui haute ngala sa tout beta na gaz et musique de kinde et la c'est belle nuance et puis faut noter ya ezate kaje ba milo misubu ko yema ko te ko ma ko ngamna emenze mona bango mais ezaka batititi kina ba ningona oh yesolo wana lo mal à l'aise na boîte na bar au vandate yo momina ke te na bite foka ke fana ko ta ba pelus wana ko ta bana kini kuna ko ta lomba na beta guitar bana kala wana na sele na vandawa dakota badindi ah buka bana de ka bana buka kite tala degré ce ko ba buka kite na bar c'est ba tu ba buka ba kite ce ko kolo bar azu peti to azula ba buki ba plan na yi buka oh mon amour so ma ke tango yo dike ba tu ba kota ke la sope ba langue ba buka ba kite OK oyo tini ba buka habité ezaka musique éducation ça date yoga neto loba OK on to linga to ko saka moko OK ya makamba sensibilité o te fundaki ya buka ki bakiti te ya musique na yo memi vitesse biso to linga soka ki tala éducation ozo pesa na batu bana na sima tuze belé ba maman bazaba papa bazaba noko ba boko ba ni biso tuna bana to sangani. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque, je vais pas dire qu'à la fin, mais presque à la fin de notre émission. Quand c'est Nini, donc on a jeune talent,
ba jeune talent na biso ba o ba yemba ba musicien ba collègue na bino parce que ba c'est beau ça mo comme ba collègue ta Dieu donné moi na jeune talent liboso tant to ba jeune talent ngabana na mama na jeune talent na liboso na bandi mana ba orchestre no miki ba masa na tu ba sanga ba bi si poana ye okega ba niveau mo boy pona na imala ningi do nditi na lingi na ngati me okeza imusa na ngai me na olinga na ngoti banchike bele pe ba se ona bitaka komaka mo pe kimino chika ngo kokoma pe lekile masa okomeni pisa pa pe na ke non parler et l'équipe ga toi ga la travail na mi mon pe ga bongo ti ba zéro pe monsieur de kota na pa pe ba baye na ba be atofute le chikite ya katana voilà c'est ça ya l'équipe danger na kimina nga pe parler na kina segi tu vena ba masa na ba kauka aba beta ba kese ba miki ba masa ko ba système ba kala ba geto ba shebango donc va no pe wana shebango comme no mona parler et on va pécho ba comment ça ba passe en facilité ba comment ba kalukemba kala ezaki bina ta normal ba soka biso bien le ko maso zoom tu ko tshena parler be fa quoi ai bien gars oh toi la confiance n'était ouais ici une infiltré mokili ko matata et là katakaka tu peut-être au bêtise qu'on a histoire on a telle invité le on a quatre chic là qui kana musique mais ils ont un star mon corps on a vu non c'est papa Wemba pour repérer sa opportunité à Wemba mais tena hivi voilà musique na yokuja siko banzembo oyo ezaki redia tiki kesera tika sinotika siko papa Wemba mdaimba ngo ngapi tena bon j'avais de la chance na komoima na papa Wemba banzembo ona olobaki nanga kokebwaza kotala baboti kozonga nalela te eliana nanga kozonga zokozalaki kokosanga elui alanga linga motema bolingo bungu nakomi nanga moumbo akolela anga ayoleli ayi asiliki nanga tina nini chérie toswanaki nayebaki takabangisa yosilikaki pokand'a ezali mopaya yopesi ngo revolte eliana na ngai t'en vas pas comme ça sans ton amoureux yokangi motema mpe maboko na bolingo yoke na ya atena ina kuti skusha na papa Wemba ya basamo ndeti ba nostalgie nga kuna salate me yango bayemba ngo déjà ngana yina ngana kuti bayemba ngo ngapi na zuka rythme na ni pe oyemba ngo ba pes na ngomuso sku mo espace ya oyemba na papa Wemba après alors sanga bité so Wemba na viva na kitembe na yo po to bitanze mo jina we bien ngo papa évidemment na bien ngo abia tu ba nanze mo to ba ni sunze mo jina nze mo ezaka so ya ready bo ezaka so kiti ezaka ya bailo ready ya misi wana gampo te masa na ngai wana fiena nga wana kukuzinkulu po mta pesa nga tembre po tenga na ola ngona tona imba vokola ready ona imba Jésus ngabi bailo kanto na yembia o magi keninga na kadasa même oral ben pes na uza score avantage biloko nga na yembi mingi za ready ya misi tena kumbu yemba score bailo trop depuis VP a comme apprécié ngai comme matsanga pe na podium asinga tende na kebe si ma mo pe ne comme ki ba selon ba nyata PV taga mokili mate vraiment mbanganta ba awolo wala et perkiti ve moi simba bendazol azaga si mon paila to tiki wana mo tato bosser sur je veux pas zongine chez kitoko mais va faire ma gazima mon ve wana so gazala te mais ba muni ba misi ba beta musique na ba Afrique on a mike on a biso mona danger ba nga banga bisote pour ba banga biso pour biki fali faire ça a oui le ngomba ça ba fait beaucoup ba question ba grand pote musique ba banga kutu mais ba faire on ba longo moko ba plonger mais c'est pas la peine ba banga biso voilà. Conseil ko pesa na artiste musicien ou baza ba collègue na yo ba leki belé
Non, parce que mais c'est qu'on peut ça dans mon tout mon côté mais passer dans bangonio surtout. Elle est belé. Mais ce que le comme tout est à moko. Faut avoir du respect. On est musala oyo ya musique. Si vous a respecté, tu ne seras pas le bienvenu ou la bienvenue. Vous avez tout le monde boy. Vous avez nous la même chose que yo, hein? Tout à l'heure nous intel. On a les gens yo mais bah tu tout mes canons intel. Et ben donc intel a quoi canete mais tellement impoli. Donc c'est du respect et puis il faut beaucoup travailler. Pour musique so yebiti ou yebiti. Musique il so babi on a faut chanter. Donc faut bosser sous de plus en plus au comme ce qu'on chanteur voilà. Et tu que babi on faut chanter yo bon fin en opé. On a tout fin à chanter. Oui boyemba merci. Oui boyemba merci. Mais de plus en plus sous travail songi makamutu songi pour ngande na bina travail na ba massa o abeta nsonzi. Interprétation pendant le balangelo na koma ngambe asala eloko yo kolinga eloko yo mabeo ngai kona tutili bakuya mabeo sumala la vie ikambo ema ya mbalana ya singinde maboko on aime parler de terre on aime pepe kali sur la mina kina question na désir désir à mankambo désir à bolingo désir ne bandeli à bolingo mon aimé quitter ça en ce motema ça la connaissance le bamanga ya nganga ye ite ça c'est motema mela na bolingo désir comme na pamba lobi yo kolulanga mbote ya mwasi se ya mwasi bote amasi ya makambo okokoma na zuwa ngai mpe na boyo te nazali kitoko bolingo somo jalousie ya motema ekoluka makambo mpo na yo nakolapa kitisa motema ma anga na lelie Miraye, Merci beaucoup. Voilà, fidèle internaute, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis merci à toi, Dieudonné, qui était derrière la caméra. Tout comme une émission, émission sur l'unité clôturée. Mot de la fin, nous avons une émission et puis bah salutations, nous avons une banane. Et puis aux autres, ta porte, na banane, il faut pas soutenir parce qu'on a art. En tout cas, merci pour la question. Ça veut dire que si on est un journal, il va comment moi. Oh, il y a solo. On a mon colombo quand il a petit boy. Maman, on y a ce truc yoki. Et ça problème. Oui, oui. C'est que au cas yoki est mon nambois. En tout cas, la moitié de ma lame na ligne binotro. Surtout place de coopéra. Pour moi, la mission. Maintenant coopérant. OK. Beta ko babenga chongi chabele bana balunga nzala okay osanga ata mo paini tena tongo bani fiske zala kaka do bango tu ba ko pela gambela so tu na do bango tu ba yibda ki taxi na beti chongi chabele bana balunga nzala okay to ga pena ko to na ndimbe sala ma solo so makambo isinga ba chata banderole tu ofuna imbata na ntsone okay so mbina ntsone apena mbisuna sibepe mena mise na bango ti on a changé rythmique. Il y a travail, il y a n'engue, il y a ndule kende. Tout le monde là qui est muto ayebi na ye, na wa ayebite mais va valoriser wa ayebite. Wa ayebite te to kuta na ndule benga beti na ngamo pala na ngamo amu banga kotanga ba wa ni balé a. Po nini ya zo kokate mais ba yebi. O sa ni o revese. Masa swa kaka. Il pas beti donc musique do kende bongo mais nga bena ba mbote belé. Masa nga bola fanyo so tout. Ba sido c'est tout yo mon ami, je vous remercie beaucoup donc journée l'amour
tala bashika kitoko be na mboko ba muke oya kitoko ba muke ko so munye tumona ba mona msizona ba mbuya batu bele to tsheba ono mo à côté to beta no mikolo na ba frère chéri ba bébé pese mission pena solo ka no solo na ngatu ke salinga bien ngai be ka le mso no chuba nga masasi ne ba mise ba raso le kine mission abia abana pere na barega na bete ba kichi aba biloba loba mais na sepeli courtoisie bonne manière respect une mission en tout cas pena kitoko. Merci beaucoup. Na bimba si matin to kuta na mission le mso mwana ko moyimba disco disque ou comme na ba mal à l'aise pezali malheur ezali nga imbi turo zaka souffrance na kembi trop masanga nga beta na parler mso 55 mais muta beta tima mais to beta ngo à côté pour yager c'est long mais pour prétendre na saka bana kini masana nga babi mbe en tout cas na betika ba chani na yebisa ba masa tout na bola falelo na beta bino 3-0 Jidor Mbappé o ngai papa Nemili o ngai El Santo o ngai Chara o ngai bino tout na beta bino kala ba 3-0 so o chebi c'est Y donc tu éviter ça qui 0 et raté tu côté même sous 1 point à mawa mais na beta ka 3 donc en tout cas pour émission pena ya Cool Media en tout cas Cool Media coup de chapeau on a fait longa nga na ba chebi rebelle donc en tout cas pena à la prochaine cameraman se dit donner aux zonga ça zo mona ngamna beki na beti ba Y o azibe kam tazana on a bien na bandeli Y moins 3 non beta moka ba 3 la chiffre ba okende poto ba mona collection ici il faut pas ça demande de ba be ba Facebook ba ni ba WhatsApp ba ni on bele. OK. C'est tout, merci. Merci beaucoup, merci Nayope. Merci Nabatunyo surtout au Balingaka émission Langa. Bato Basutenakanga, là je vois Francine Mavipi, je te dis bonjour. Merci à toi, mon pasteur Raoul Ibokoum, je te salue aussi depuis quelque part. Merci à toi Souria Isaka. Merci beaucoup à toi Lidine Tela, la reine de novembre, je te salue aussi. Batunyo so bazar on a besoin d'un costume, bato artiste et bazar on a besoin d'un soutien quoi. À le billet, aux années musiciens mon tout mais faut betaka ba featuring na ba grand chanteur. Voilà, Basta Mboka. Je vous aime beaucoup. Merci à toi, Grâce Kiambi, je te salue. Patrick Kamamba, je te salue aussi. Je te salue aussi, merci. Je dédie cette émission à toi, Maria Kiambi, Babi Air Love. Elle s'appelle Air Love. Je te salue. Je vous aime tous. Merci, bye.